Kamunus tu vas passer ça na boka faux. Na be bisa tant na ngai pona ko komela gouvernement papier wana ba pesa ba mama batekela ba ngu bala ba biro. Passer abimisi mutumbis na libumu. Flevo mbisi na vana na libumu utaki wapi. Ba konzitu ba ibini ngai edingwe pesa cote par na ngai. Pesa cote par na ngai. Oya pesa cote par na ngai. Mais ba contribuer ko mokote. Comment possible à tapotate et le kumokote kaka ko simba sifika mbisi ebimi. Tant que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez place, vous avez dit, des photocopies. Alors, on dit, tout ça m'a hérité. Tout ça m'a hérité. Mboke baby. On a dit, nana kisi. Jésus a l'ongla milimu na biso nyoso. Asa limbisa biso. Tokene ko sali na veille. Alors, on a un sengo ko yamba pona bino edingwe anguluma moto na ngenge. Batu bakotuna pona nini oyambi edingwe anguluma moto na ngenge na edingwe tokobeta masolo ya théâtre na edingwe lokola pe toyebelie na pona ye ya kikacher tokozanga pete ko solola na ye makambo ya catch parce que ezalaka nango kaka ndengwana lokola yaza moto azoko évoluer na deux disciplines aza na théâtre aza pe na catch tokobeta pe masolo ya nyoso mibale. Alors pour ne pas que na zalaka kanga moko koloba edingwe mbote mama. Et c'est comme ça que biso vraiment koza na yo et dingo to yambi yo to beta masolo ya théâtre to beta pe na yo masolo ya catch. Oza prêt à répondre biso? Bien sûr, na li prêt. O nous ça na motema na yo bimisa yango na répondre. Merci beaucoup. Et dingo e sengo nini pendo za la kanango tango babenga kayo et dingo yaka ko jouer. Et sengo ni oza kanango. Nalaka ni sengo makas parce que na moni ke na osala musala kitoko et je sais pas sabato alors baza ko inviter nga pona osala musala kitoko so osala musala kitoko te ba ko inviter nga ite et dingo na mona ka na film ya nzonzi muziki omilela na mona ki olisusu na mona kayo pe na groupe sans souci na mona ki pe na groupe amuyombe gauche oza na groupe moko effectif ou bien ba groupe ngo ba benga kayo kaka oya ko jouer mais oza penza na groupe effectif te Nakobango bien nazali membre na groupe mokote nazali affilié na fédération ya catch mais kuna na kende kaka banzonzingi nanga suba bengi ngai edingbo yako sipelisa bana mboka na kepa na sipelisa bango mais profession nanga motema nanga mobimba ezana kata catch. Mais tant que tu as théâtre, on peut se rappeler le meilleur de toi. Tu joues bien, c'est comme si on y est bien, on peut déjà. On peut avoir formation dans le monde de théâtre. Na monde ya théâtre na bandaki théâtre na groupe Salongo oya RTNC tango ba ko benga ngai vie makambo na salisi ko mona ba monoko kokodioko to trafa bango sikamoko mais muta mema ngana groupe ya catch era ki sans souci. Alors, même que la catch sans souci, sans souci, na groupe na théâtre, oui. Alors, tant que moi, nous avons bien, c'est pour cela, au moins, nous avons un na catch, parce que na théâtre, pour sans souci, entraînant na malam. Merci beaucoup, sans souci, entraînant na malam. Dernièrement, tu as dit na yo na cimetière, tu connais que tu la condo sans souci. Et dis-moi, sans souvenir ni na malam, vous gardé pour na sans souci. Souvenir à malamu parce que après c'est un métier na iba quitter que le na cause à la mota théâtre mais na comme mota théâtre combien le dingo na côté théâtre et il pour na sans souci c'est pour cela na souvenir mo qui toka attiquer l'angari et dingo sikoyo ezapeka na kata mutu nango est-ce que qui se fait ça la kanakata théâtre parce que les lois bande ko na biso mingi pe baza accuser que non ba groupe bango le moko pezo tombwana et puis biso mo peto mona e mo ba tombwani mo kilibeteli bango pe maboko mais e moko neti kaka ngana fa na théâtre na moli kamba kisite na éviter parce que na fa na ba comédie mingi te ngana kende kana tourner rôle na ngai na sese rôle na ngana zongi na nganda Naibi mokolo théâtre groupe nango soka simba kiste nabi bien que naibi loko mokote parce que na vana na bangote so na vana na bango bende na ko ba sekka na bango mais ko na vana na bangote moyenne ba sekka na bango exact et dingo tango vanda kozota la théâtre na biso lelo ya Congo
ozopesa ngo chance nini parce que tout le monde ba Nigeria ba envahir mboka ezaki na ba télévision no so film en anglais bazo traduire na lingala ba film tanzanien bazo traduire na lingala par rapport ya par contre ba film na bino o bozo sala et kendaka même pas na mboka moko ba traduire ngo na monoko na bango et ça capacité en tout cas otuni mutumo kitoko et ali biso moko to vanda to bongisa lisano na biso tala ba ninga ezako ya et surtout biso ba journaliste tolinga ko importer mingi film bapaya to yakana yango awa mais ya biso moko tolingi ko salela yango te sala nga pasi mingi donc pour na point wana na ko senga na président ya ba comédien lokole komi on passe président ya commission ko avna mesure pour ba club eleki mingi ba groupe eleki mingi tana zo kamwana kumba ba club pona misana mingi na makamba kachi ba groupe eleki mingi ba groupe basaka théâtre pona ko pesa ba éducation mais biso to ko toujours sala théâtre pona ko pesa ba éducation te toujours ko tiande pona kuluna e ya sumakas na katamboka po toujours ko te ya batute kaka nini na jukaka na sali kaka loko mona sali loko mona bini oui na sali groupe nanga ya théâtre non mais président wa côté sikoyo ayeba ko supprimer mosusu pena ba télévision bino ba journaliste bozwaka boyeba ke na wela ka mbongo te na wela ndako zwa penzake eloko groupe naye eza ko éduquer bato po biso tali ba éducateur mais ba groupe mosusu ya linde pona ko détruire et arriva kapé au fandi na ndako zota la groupe moko osepeli nango to bengi bango pe oui nazana ba groupe mingi na mona ka ke sona moni juste te na bengi bango na téléphone na biki non pièce bo sali na sepeli nango te eza malamu te o ile ki malamu na ba kapé bien que oui ile ki malamu edingo bande ko ba otala yo na monde entier na pesi mbote na roi David na Luanda esika zota l'émission au roi David Bikuta edingo batu bazotala na monde entier tango bande ko babenga yo edingo yaka ko intervenir na pièce na bisoto na nzonzing osenga caché ou bien mutu nyoso otala za groupe ko benga yo en tout cas point wana na singa caché te o dépenser carburant na yo moko ndi na moyen na ngamoko na kozonga na moyen na ngamoko na keneka pona ko spesa ba collègue na ngai tikana spesa parce que bango ba osara théâtre na ninga bango ngana di patron kacha to ye besoin champion to ko koma wana patron na ko kende pa moninga na nga patron tena bana yeke futanga ibo non yenda ko banini ke no collègue na ngai aye tikana pesa yi transport pour que acha carburant na voiture na ye azonga ndako et na ko bana yete ke non o futanga parce que so ko mo futanga yi pa ko mi ko patron ko la ngai na ko linga ngota. Merci beaucoup mbote na Mandela Mukonda kapa tena bande bona so bozota la biso na monde entier edingwe moto na ngenge anguluma catch na biso lelo eza na étape ni évolution ou bien eza na baisse catch na mboka na biso ekufi na ndenge ni parce que na baka ngo bien que ba ko jamais monter bine catch te yako bunda catch pona ko saka bato tanga biso to ko bunda catch ngai edingwe na kina ba Puma Lubuela Zefi kanga na machine de guerre Papa Wemba catch yakina niveau mosusu pour après foot et là il catch mais c'est quoi catch zate exactement yo za pas la responsabilité parce que vous êtes champion yo des président ngana li président te ngana li président la fédération nanga ah ya yo moko c'est que la fédération peut comme non la fédération ali ezaka moko au ministère ayebi o yanga ite yanga ali fédération moko pirate o nani nde bayebi bayebi oyo ministre nommé mengana ndimaka bango te ponga tetia na ndimaka bango te mais on ndima bango te ndenge nini parce que balobi o ayo eza pirate o yanga eza pirate maison na nzela à tout droit ezokena makama solo parce que ngona ya bango l'état asalisi ba komina balabala moko bo bakangi basak baza ko bunda komba kati nini ngo ya liwana
combat caché à place na babar orque pour nanga club nanga mona ngo bunda na babar et elle a fait biso taba tout ça ba voyage tant toujours kana na mboka tel na région tel na kana ngo bunda ba combat kuna pour awa na Kinshasa na kana bunda combat na Kinshasa awa et elle passe mingi passe pona parce que ba caché no so Kinshasa obeta bango bakatcher no so Kinshasa pona beta bango te na linginde to bongisa lisano oyo bakonzi biso tu vois même que olingo sala combat na yo bureau ya fédération ezalaka te soko bengi obika te moto bachaka de bon dirige catch et ali Marie-Paul na plus exemple et ali Marie-Paul obengi na bar moko boyo sombele masanga assigné au document na bar ajo pesi na bi vérité mais on a ce que bobo mamsala ya na biango bien que catch ça boka edingwe comment possible ngaba kono sala ba kono signer document edingwa ko bunda na catch bar bongo mais edingwe ndenge toyoka ki na ba rumeur parce que biso rumeur so tozui to considérer kango penza te avant que tout na les concernés loko lozano za mieux placé balobi catch au fédération oyo l'état yebi au ministre yebi bango ba bunda sans fétiche mais bino plus bozotia kisi liboso simingi na motuna yo tuni oyebi nazo sala nyusu pona kotombola lokumo mboka na biso ba américain baza style ne bango style américain ba français baza style ne bango style français ba allemand baza style ne bango style allemand et pourquoi nga edingo na sala style congolais bino bozo boya yango parce que na Amérique tout le monde a katanga so bazo bunda boba komata kiti bazo bamba moto kiti et ce nga edingo na sala yango awa na kata Kinshasa binini cacher les sports ba voyou mais à poto les Américains, ils ont pas voyouté. Mais comment on peut expliquer? Et dingo, olobi likamo ya bien. Mindele ba français ba osala style français. Yo siko otie style congolais pour okotikisi. Parce que baninga ba obunda. Est-ce que catch d'abord catch sans fétiche ça? Maman kata. Catch yo ça na kisi. Pour ya bango mo na kate. Tout le monde a bandé traken. Bazub mala squelette abatu. Bazub mala cercueil. Nini wana parce que ya edimwe mo na kapolele ya bato banga gedingwe. Pour ya makapolele ngala bumba kana ngaite. Kacher nyusa simba kisobi na okyo ngana simba kiste lokuta. Kacher nyuso asimba kakis. To continue. Tozo continue edingwe kisi yango bo simba kabino na surtout na club na yo. Oyo osala fédération na yo. Bosi bosenga na kapé ba combat na fédération na mususu ya sans fétiche ou bien boyoka na kate fédération sans fétiche biso tout ça que style moko autant ga edimbe na banaka catch na banaka direct na kisite na banaka so en technique na banaka technique tisuka na yango so na bike combien za 5 minutes na ko ça 3 minutes. La sécurité publique. Il y a technique. Il y a technique. Ah. 2 minutes, les salikis. Parce que tout ce que j'ai fait avec l'appui de mes fanatiques. Si on dit que Sali Kambakis n'a qu'à l'école, il y a podium, public m'a dit ah, il dit qu'on décevoir biso. Et là, on a là, tout le monde y a un côté. Alors, on va t'indiquer qu'il dit que c'est le local. Merci Nabino Bozota la biso Migloire Luzolo wa gros bisous à toi. Pourquoi pas na Zeno Kisakisa na Patricia Kisakisa Bambo te béni frère voilà. Edingo lobi osala kapo OCP sa ba fan. Tango siko ba yebisaka ke Edingo adversaire na yo e kozala peut-être Marco. Yo obandi déjà ko étudier ndenge o lukaka o étudier techniquement ndenge nini ko betaye. Osala kapé o étudier na ba kisi pe ndenge nini ko betaye. Na kipana ngate parce que ngana la na kisi na mugana kisi et pas nga kisi yo ka bloka olia na kipara pas adversaire te binga te edingwe le yo na komane stade na juka valise nanga na yi na tuna nga ite pona banga na mutute na ikana stade na tuni di na na komunela ngai o komunela mutute na ina ebiso na bi o yo ko ebi ko medingwe keba
comme Edingwe bien. Mais pour la ridiculiser. Nazongi nangai. Tana kuma na ring na bandiko fingo likola ring. Pour yo bunda sikoyo vital nakanda. Tamo so mona Edingwe lembi sinzoto Edingwe le la poli. Orke naza ko forcer yo pour la forcer. Pour souffler là. Tant souffle ko la tant ka olwa na sena tilito inangana tolo na yo na ko kompimaka mbangu na bia na sina juillet mbamo ke Edingwe gagner Edingwe tango sala ka ba pratique na yo ozana mutu na ring mais okitisi ake peut-être ko mata na nzete ozomona te ke fédération o pe ya yo ezo déborder Edingwe fédération o ya ngai ezo déborder bongo fédération l'état ati sans fétiche ba bundakani biso tout kablo ko pamba wana biso tout bundakana kisi po ya ngai le kimakasi yango na babanga kande Edingwe po yange mona ka polele OK quartier nyos bundakana kisi o bundaka sans fétiche azate yindi bindake lelo combat lelo bundi lebo yo bundi lebo yo bundi ndeko zo fini o ko senga bandonte kaka chaque jour bunda au moins en bien bâtir au Kosabino chef nonga qui se Edingwe Edingwe na fédération na yo ozana banani fédération na ngai nazana ba catchers ya sans fétiche c'est que ozwa été pardon na biso ki mutai ko kota neti catcher moko alingi a adhérer na fédération na yo o azotala na télévision alingi kota neti na fédération na yo azana kisité ozwaye mais loko moko yo mo laksai mba o ezanga tinate fo bunda wa komba o ko zona ngombongo pour le lo so zo bunda lo komba zona mbongo te orbani Edingwe zo kosa biso pour ni ko tayir ba kacherte kene ko tala enveloppe ni ba ngobazwaka o ko regretter ko bani no wana ko za kachite Edingwe merci ba téléspectateurs na biso mbote belé na Mafi Botamba na Alexis Kaimbe na Cotonou Edingwe tangu kala to yeto bandaka komona Edingwe zo saba marche nani akobete Edingwe mutu wana fanfare ye mabe mais biloko ngo lelo ezala ka sous Edingwe kisi ngo ya yo bandi ko expirer na bien ngo bien que national adversaire te ndinga ni bango ba kacho no do beti parce que yeso ga mutu na bino ki na ke combat catch azongile ko combat catch no de ka ke lo ndinga no lelo ba beti Edingwe kaka Edingwe ndabitaka on na kwa bloquer zo zela kasi po yo lobi yo kisi na o lakisaka ngo boye obombaka te c'est que mutu azo ya ko bunda déjà na yo aza traumatisé aomona keze Edingwe te na ozana ye na podium mais peut-être banganga na ye voilà siko komi connaissez gango tango zo bunda Edingwe azanga ne wana te Edingwe vana place mino vana tika de photocopie na wana ya mo zo bunda so ke si na récupérer ngo to zonginda do banganga na onde babunda likolo banganga te ngai moko na ibinde na ko ibiso secret ngote parce que les choses cachées les références c'est pour vous. Merci beaucoup ba téléspectateurs na biso Edingwe penza zo beta c'était Edingwe na yoka kina ba rumeur moko balobi paré au salisa kapé batu est-ce que ça solo déjà au salisa bato so mutana pour mbongo nga na yebi akobenga yo ya edi sunganga bwe na bwe opesier mais balobi au salisa kapé mutule mso mutazo bela akopi ko yepa na yo ce qui montre ça moi pour passer ou bien moi lingo limusa dossier moko en tout cas motuna wana eleki makasi on passe. Merci ba téléspectateurs tozo comprendre yo to leka parce que mais ozo ba question ozo répondre ba to musu to baleka na ba plateau na biso otuni ozana kisi abina zana ngote mais yo bomba kate siko to leka ndeni ba question ozo répondre biso te on na banda ko batu baoza ba yo kango mais zana kisi go ngana bomba kisi tia miko na yo ngana bomba kisi ngana bomba ngate na kisi. Merci ba téléspectateurs na biso Edingwe tozo mona catch o ezalaki kala chaque samedi peut-être batu ba otala bino na 24 kolongwa 24 ba kena ona ba chaîne na télévision total na bandako lelo eloko wana ezaka suste kanda ne botami parce que fédération na yo eza reconnue te non soki bozalaki komona ba catch na télévision organisateur elaki Edingwe nazo bebisa mbongo ebele po eleka na télévision et
bande Edingwe tiki catch zubunda malisute pona bakango bien que fongola ya catch ezana boke Edingwe et sali mbula boni o Edingwe zobunda catch te mais bino watu boyibi ki boli ba catcher pour que vous selaka que Edingwe patronner le combat bino vous patronner le combat bo inviter Edingwe hein batika makoma ko sawana Edingwe yo o patronner combat ndeni pendant que ministère ya sport ezali ministère biso esala ke loko moko te oyibi ke catch ali loisir et que les Jeux olympiques étaient. Oui. Ah, quand tu es au Brésil, fédération absolue a la caisse était. Son compte président et la fédération à catch, mon bon tu es à alors comment possible ngana maïle nangai, n'a comment tambon na yako tikira, ponga na lula na lula omabe. Nous solar na yako tikira. Merci beaucoup, téléspectateurs. Mbote na Betty Chula na Paris, mbote na Devos Musoba. Et si kazota l'émission, en tout cas, Edingwe ça clair na ba réponse na ye. Edingwe olobi que o investir mingi na kachango. Lelo oyo o s'entraîner na katsusu kaka. Ko sa ba entraînement ezalaka. Loko muta obunda na wazate. O vandi na yo ou bi ozo ko s'entraîner pour que obungi sate makasi o zanango. Na bunda kakachi. Mais na bina bunda suna Kinshasa te. Na kama bunda libanda ya mboka ou na ba province mboka la bunda na kachi na bunda o asenga komba ko simukanda na bureau to répondre to bundi mais fédération na yo pe bosala ta ba spectacle ya combattre bande ko ba ko kota peto ya kotala to zo pe ba image to lexa bande konde ba bozo bana Kinshasa mbongo ezate ko tia ba fédération ya bunda na Kinshasa wa boye ba konsitu ba ibinga Edingwe pesa cote par nangai pesa cote par nangai oye pesa cote par nangai mais ba contribuer ko mokote ko possible na bundela bino po bino jaka mongo yo fele botana poche na bundela bino te ngape na mayele. Merci beaucoup Edingwe lelo ba katia rebele ba kufa o bazaka pe ba komba minene nani penza oyo o regretaka na regretaka mingi Puma Noir nega kindi poto kuna pota tika catch na regretaka mingi liwa ya Bosei premier Papa Wemba en tout cas pona bango na regretaka makasi soki bango bazalaki na ebindi ndo salate na sukiana tozo pusa na masolo na biso olobi o regretaka mingi bandeko oyo basi bakufi kotala na mboka na biso Edingwe bino ba obo sala kombo boye bana makasi bo préparer ka relève te lelo soki Edingwe azo préparer peut-être mona na ye d'abord préparer muto akoyi ko succéder yo muso mutanga olingane osimba ba kisi note le kikilo mama natikira mwana ngai yimda simba ka mpoke na nganyuzo mwana wa mobali kidi bazana poto natinaki ne ko prendre catch kuna epanga ipapa ni na utaki soka uti kuna pe ote akena bokoko kuna eske kuna bokoko salaka mengana kene ki poto balabaki ni ke Edingwe na poto akobunda catch te ya usailo ko mogote makena poto na beti mindele ndenge ste koki pe na zongi na trophée ao kokamwa ke ngoja. Merci beaucoup na permission José Isso le réalisateur patron de comment pas à ngo tout Edingwe mutuna na ebité soki koza facile pour na biso oui Edingwe ndeko comment ngo poser aux questions non c'est là oyo aza papa nanga na ebi lelo te depuis na matade mutuna nga izala monka parce que nous avons un petit garçon il était un catcheur ancien en matade on appelle ça Kabala et lui il le connaît nani Kabala na matade mais si le pas Kabala yo na société akenda on ne comprend pas Edingwe biso que Kabala zolo ba moye obia voyage akenda obia tika matade ceci nanga ndezala ya ngwana. Merci président fédération Kabala ya kufa akufanya Angola amona ki awa bo musala ki sute akwa ki sawa te akende ova na Angola akufa na Luanda akwa pona moto na tuninga réponse na pisme na ngwana Kabala ya ko Edingwe na fédération na yo moko déjà président fédération oboyi na ba komba na Kinshasa po ezo futa te siko batu oyo zo kumbela bango babundaka ou bien bango pe bazaka na idéologie na yo ke total na biso ba province pour que Kinshasa ezo futa te mais akobunda na Kinshasa pour gagner combien
obunda po gagner combien? On ne pas se dire que patronner combattre qui n'est pas un bon abord, il y a recette senda kunanga di botanangai. Alors, on va obunda awa, qui peut pas monter. Parce que tu m'as pamba, bah ibitine ya mbongo te, bah ibitine ya sport bazo sarate. Fédération nangai ils ont conduire na kamunanzela tout droit. Edingwe Mutona Ngenge, Kota a déjà carrière na, ça na combien d'années, combien des années? 45 ans. 45 ans de carrière. L'État a reconnaître déjà na eloko nini. Eloko moko tata bombo na zoate. Ata bombo pa bozwate. Na lobi bien ata gilet kolongola souki na zoate. Ah bon? Oko senga nini na bandeko bazotala yo sikoyo par rapport ya musala na bino parce que ba katiera sika pe ba bimi pe belé mutu moka kezoka ata kisi na yena simanda ko. Mais bango tu basali kachi. Muta tiri on a kachi zali Edingwe. Sans Edingwe ko za kachi to on a yike succès Edingwe za ngo tika be to sala ngo poto komo ko Edingwe. Mais na regeta makasi parce que gouvernement akipanga tana gileta pambata. Si lelo na 45 ans. Na sali 45 ans de sport. Le gouvernement attache ma pesangalité. Gouvernement. Oui, qui ministre Tangonaï a pesangaï. Mais tu as sangwa jeep que ba pese dingo jeep. Na compte gouvernement na compte Denis Kambai. OK. Ala ki fanatique nangai abinino tika na pesa yeloko. A pesangaï ngona bolingo nae. Gouvernement loko mokota. Edingwe okanisaka pe ko komela bango te ke batala ta exemple ya catch américain ndenge ezo na komela gouvernement po bazwa papier na pesa ba mama teka nguba bakotanga kutu yango te kosekati na zolo ba vérité na be bisa tana ngai pona ko komela gouvernement papier wana ba pesa ba mama teka o batekela ba nguba na ba bureau na osala te. Si vous avez un ndenge nini, yo personnellement, vous vivez na bafaire na omususu ou bien vous vivez kaka na kati mtesa kozala parce que l'autre fato yambaka yo oyebisaka na permission José Iso je crois José Zaki wana baki oza patron et ozo vivre na mbongo sala na yo. Mais bien Moussa Nanga likach sur le on a voyagé na ibiki on a pesi baliki nanga ndambo ona bombi otovandi yusu na kachira kwa akufi ba okuna metropole bakufi bakuna wana kimbanseki ubi na kinkoli bakene ka metropole te point parce que bakachi bazana solidarité te bayibo yo kanate alors et pas nangai ngaso kachira kufi nasuma na bango nasumba cercueil nasombi cercueil na sali nyoso pour que bakunda ye avec honneur. Atana métropole bakomaka te kasi limite mangwela kana kinkoli ukuta veze kinkoli ti lokola nga mukona wakufa bakunanga na kinkoli bakunanga na mekde pona nini yo mozo miko loba mais l'état yibine baonga te bakunanga na sika ya honneur na osenga bakunanga na métropole na kinkoli pour dire na vivant basali kamalonga pona Edingwe te pourtant na wakufa samoro binini ke Edingwe to décorer na monte médaille yango te Edingwe olobi déjà ke mboka na biso bazo reconnaître bino bakatia te bazo pesa bino valeur o ekoki na bino te même mwana na mobali ozo ko tindi yake ndeza former na poto pona catch et puis opese bakisi na yo est-ce que yenda kozala reconnu pourquoi ne pas kotika a évoluer na ailleurs non il est pas voilà patron lokola nga pona l'excès mayele na ngai ndenge na bota ndenge na bala mama na ye mwa moke nazwaka na ye ndenge na kosala yango nalekisaka ye ke landa bo mwana na nga okozala bien po soki bolandaka l'état okozwa na yo rien oyoki ebiso tozali awa mama omoni obiso tozali awa nakotuna motuna oyo banda biso tobotama totika kaka bachef a quartier kakoto oyo kasavu batika soki alika chef a quartier tilelo ezaka kaka bango nano bachangeaka te mais soki ministre asali erreur ministre azali faux président na biso azali faux
tolongola et pourquoi tout ça après la révolution c'est que va changer maintenant ba chef à localité ba chef à quartier va changer bango banda Mobutu atika bango et la kaka bango bango ça ka mabiti ah alors mon biso wa Congo tout ça ma ilité na bana sana no émission pendant les Cambouana tout ça ma ilité mboke baby ba kuluna ba yemakasi ce que est qui ba ministre basali yango ministre ya finance faut ba longola ye azoli bambongo ba docteur bazo sala bien te faut longola ministre na bango ya santé ne sport ça dit bien te il faut longola ministre sport mais ba chef à quartier ba longola ba honte pona nini banda kasavu boatika bango ti lelo ezaka bango bango baba kona baba na baba uba Merci beaucoup, merci. Naebi que émission Oezo Sepelisa Bino no c'est ska bozo tala biso de partout. Et dingo ebisa na ba téléspectateurs na biso. To mona kayo na église moko. Église ngo ngana talaka ba image ngo. Et dingo na église moko et dingo abongoli motema. Mais na kamwe a ozo vante ba kisi nao. Obi que Satan nzambe ba koperaka. Satana nzambe wa koperaka. Satana pato sakanzambe. Oui. Bon, nasukia. Edingo selon ba rumeur bandeko ba lobaka pona yo, c'est mieux tout na yo moko parce que ba téléspectateurs bazota la tango ko répondre ko zala bien. Balobi edingo abimisaka liste ya ba pasteur o bazoka kisi et pas na ye. Edingo zo mona te ke ozo luka ko boma ba église belé. Te na zo mo ba église te, na zo bande vérité. Pour ce que va faire va comme trop et aller l'église. Église c'est ça. Pasteur Abanini que maman a lindoki. Sur le comme le vedette, au moins vous aussi dans la famille, il y a un abino dans le liabino. Ah, on s'en met mal pas bien que mingi ba kosala commerce na kombo nangai. Tu vois ni comment na yango. Tango akala yala kisoko mutabimi. Ajuka kekere akanginda kuna ya miakenta mso 2 mois 3 mois muta funanda kwa zate église eye ebele makambo pe ya mabe eye ebele oyebi ke pays oyo Satan avandaka eza na her kasi po yo pozali awati yo pozango na yo za voilà oyebi bien pays oyo Satan avandaka eza na RDC Satan avandaka na RDC avant na pays mosusu ba pasteur oyo tangaka ba poursuivre na justice te mais ngana lingande to sala débat pasteur avant de ding bavani to solo yango bien mais peut-être on pas za yo to simba e moi a telemele pa na yo moi yana lobi na sengi pasteur avanda ngai na vanda to sala débat tu es sûr pasteur ko longo minimum mabe na ebité ya o ebité hein barbara ni somo tam na milieu mabe mais ma une église. Ma qu'est-ce que c'est lisusu? En plus, sur le lobali, au lobby de l'Onini, j'ai un bali, tant qu'il y a une église. Pasteur Obé Sango à Robanine, vous êtes mariés pour le pire et les meilleurs. Au moins bien qu'on peut prêter serment à des personnes. Ah bon? Parce que meilleur, les Anzambi. Pire, c'est qui? C'est Satan. Alors, ça, on a dit que nous avons dit tu le loco, tu as dit que nous avons dit que nous avons micro ya aidé. Au prétexte que c'est même pas du bon sens, Satan. On va dire que Satan yo paye à cause de action. Nous avons dit baraki. Tant que balobine église que okende ki na église sango pambolio ofuka meli pe sango edingwe oyalima obali pour le meilleur et pour le pire nabikata nabikata nalingi pire te ngaka meilleur ti le na meilleur nanga autant yo banini ke on y pour na pire mais yo moko bengi malheur na ndako na ba pasteur ba yeba katina na yango te alors tika na ba no yebisa ka bango mwana ngaso ka bali ba kene église
Non, sang na ba sanga te le bagage. Bobala ni pona bisengo esili. Pona pire parce que to prêter serment pas Nzambe et pas Satan te. To prêter serment pas Satan. Yumo comme on makamuna osima. Merci beaucoup. Et dis-moi, liste ba pasteur wana obimis kato obimisa kate. Nangaki na sala mais le col ali commerce na bango Nzambe moko bagango bien que to sala commerce na kombo na ngai. Na skili bango Nzambe moko ayeba ndenge na kosala. Et dis-moi, qui chasse Mikolo Naza si vous y avez posé la peut-être dernière question. Qui chasse Ningana qui gege. Et dis-moi pas évi gege. Bien bato yeli gege sana na bike. Comment Nzambe peut pai beaucoup de mamote. Comment Nzambe sou pai nini? Ah parce que muda misi gege bondimi. Bon songa na melobisi ko ke Nzambe peut comment ne pai. Pour la Bible de mon yango te. Bible za romate. Bible za nini? Ya roman. Ah bon? Pourquoi ndi mananga Nzambe te? Tika boyiko. Nzambe nanga tata obotanga na mama botanga. Po banguna za ko mona. Nzambe na mona kana ngai. Kai satana pe bo satana na ebite so yo mona kai yango ndima e. Na tuna. Sata créer ni na mokilo. Eloko te. Sata créer le côté. En tout cas ngana mona na ngate yo mto mona. Bo pourquoi ba doit inae? Yo mto mona yo mutu na. Na tuni pourquoi ba doit inae parce que Satan crée rien. Pourquoi ba doit inae? Ah, ya dina ebite. Omoni. Muta sali ni mabe moko te mais bata mokili ba ini. Pour parler yango bien que tout est créé par Dieu. Na malamu, na mabe, muta sali ngona ni Nzambe. Satan a créé nini? Asala tali pati. Pourquoi toi inae? Mikona yo, ya edi. Tozo koma na suka. Yo onimike oza na omona satana parce que oyebi Nzambe te. Oyebi gege? Te. Nebi na gege te. OK. Parce que bato ebele na Kinshasa ezaki phénomène gege, mais tonga que to ba soki yo mutaki se oyebi. Te. Nebi na gege te, nebi ba arti. Tamso giga tanga kuma mwana na e. Zwa micro na yo. Tamso tanga kuma mwana na e. Tamso tanga kuma oncle na e. Na yebi te. Na kauna chaîne moko lo bato oyebi. Na yebi ah te oroti la mission oloba ki a petit bitinda okoki ko mais na petit bitinda ba mais ça na biki ali petit bitinda mikona yo ça biki petit oloba ki oyebi aza petit yo kana na biso na biki na yebi petit bitinda ero ko na yebi Henriette na yebi Louis na yebi Jacques baza petit na ko tinda bango mutu ba ko wala ko mogege nako petit na tinda ka esini peke oyebi voilà tozo ozo tinda mutu opesa exemple akoza lokola nanyo akoza lokola nanyo si uma batinda mutu oyebi parce que okozo mutu te moleki nzelo bengi yaka nako benga petit André yaka nanu kroso melanga unité wa est-ce que na yebi oyebi gigi voilà tozo pusana na suka ya masolo na biso na Edingwe toko revivre lisusu kati na mboka oyo ya kitoko ou bien kati suki na ngoka wana. Franchement kati suki wana. Ah bon? Jusqu'à présent kati et suki wana. Je peux pour ça net. Nazana na clé na maboko na ngai. Nana linga o retirer clé azate. Bazo ki ma peut-être moto na eleki. Non. Ou ba ko me ma charge wana te. Oyebi hein, pona ko makachera. Baserma ongana sala eleki makasi. Ah bon? Ngana bango bien, je me suis transformé na bien transformé na bien. Ngapona ko makachera na sala ki 7 jours na kata cimetière. Olala kana kati bien na la na cimetière na maribanda te pendant 7 jours. Olala kana kati tombe bien na banda kaka bo. Ah, ko ngato yi makambo wana ngana sala ba cérémonie moko talana bien que na monde entier ils ont fait moi ça dit 45 ans na carrière na été té dans le but succès na yo ezakaka donc 45 ans ah batonga na kono mona kuna oyebite tika to sukana ngona ya dit peut-être dernière question nga okanta appelle biotika pe kisi o sambela pe o te ya pe sanga ngabna okufana kisi na tika na kisi ah bon na kufana kisi na tika kisi na tout ba pasteur ba yebisa kote so kufi place so mo ta kufa dans des pays ah bon
bakendeki libela te soki ozalaki congolais ta mosusu obotama ya mama ana ta mosusu obotama na libuma louise ta mosusu oyaki na congolais awa obotami esprit nekobima nango na états-unis tokufaka libela te mpo nombre ya bato oyo nzambe asala asala ekoki asalaka liso bato liso te ya di tango bana na ndako zotala peut-être théâtre déjà otalaka obi obengaka bango oyebisi bango ke musala eza kitoko to eza kitoko te otalaka pe parce que ba prédication ba pasteur pe koma nango ebele na ba chaîne ya télé otalaka pe prédication moko touché openza makambo nyonso tu bapasi basalaka na moko yango faux oyoki parce que ovandaka oyokaka pasteur abimisi moto mbisi na libumu fleuve mbisi ono evandaki na libumu ewutaki wapi fleuve yango evandaka wapi oyo nabimisi moto nzambe asali yobi nini ozobela babimisi yo mbisi na libumu mai yango elaka ovanda na libumu elaka parce que eloko ekotaki na esprit ekobima na esprit comment possible ata pota te eloko moko te kaka kosimba soki kaka mbisi ebimi seke pa na yo pasteur mo asolo azate te azate nandima nanga bapasteur te nga so na problème na nga na kosambela nakotaka na chambre ngai moko osambeli nani osambeli nani naza na motu nga asambelaka pourquoi olingola po ya na groupe na biso to ya ebele te nga na oya te tika makambo wana oyo na groupe na biso po ya ebele ya di tokomi na suka oyebisa bandeko liloba moko et puis opesi bambote na numéro ya téléphone napesi bino nyonso mbote bato bozolanda ngai me tozala mayele makambo oyo bapaster bazokosa biso totika yango parce que un pasteur akoki kolongola motu milimo mabe te parce que de temps que satan azana na règne pour satan soko olobi ke nalongolo mama lokola ya journaliste nalongolo milimo so nalongoli satan akotinda so 10 esprit ekoya soko bolongola satan atindi su 20 soko bolongola satan atindi su 100 bongo yokolo olongola bongo jésus alongola milimu na biso nyonso asalimbisa biso tokende kosali na veye jésus asala veye mpo na biso asala bakareme mpo na biso oyo tosalaka su ya nini otika ndako na yo oyebi ke naki kolala na libanda na mama misi te akende ta veiller jamais akoki kokende makambo wana te jamais mwasi na ngai akoki kokende makambo oyo papa na tiki ndako na ke veiller bongo na mopanzi oyo tolalaka ngai na yo wana na mopanzi soki akotyaka na lokatere na okota nzambelanga ya edi na ndako na yo na bato bazingi yo babangaka yo obie bazwaka yo mpenza lokola papa na ndako mobali mpe ya mama naza trois sortes edingwe edingwe ya balabala edingwe ya likola scène na edingwe navandaka na famille edingwe ya famille jamais kokoya na balabala edingwe ya balabala jamais kokota na ndako obeta mpe mwana asali mabe mpo opesa mbata te nabetaka te nalobaka se koloba kobetaka solution te pourtant mosungu wana ngo amonaka ndenge papa beta yango esalangi plaisir nakobete mpo na nini nakobengaka mwana yaka tovanda ta mosu na mimi na boîte moko boye tovandi nazoconseille ta mwana vie ezalaka boye ezalaka boye mwana pazoyoka ngai kobetaka solution. Merci Bambo tena numéro de téléphone. Apesi mbote na ba fanatique na ngai nyonso bayibiki bandaki téléphone o mutako ko benga yo te numéro de téléphone na pesa te kasi yo olobi ozana na bakoki peut-être ko soutenir yo tango mutako landa tali edingo penda 45 azelo otetika na récompenser yata baka edingo fana na matete soko komina matete tundaka edingo relaxa ba téléspectateur to komina suka merci ya Edi opesibiso de tala yo TV1 mercredi na 16h rediffusion nango mardi na 0h pe bokotala ngo susu na vie ya TV Monde. Voilà, merci na bino nyonso bozaki branché de partout. Mbote na bandeko nyonso bozotala biso, mbote na Mandela Mukonda na Lukapa, mbote na Pesi na Simon Luawa na Kabinda, mbote na bandeko espace bayambi biso. Merci beaucoup.
et mbote aussi na roi David de Bikuta mbote na bino nyonso esika bota biso pourquoi pas Emilka Perpétue Tumbu en tout cas na linga bino nyonso numéro na biso yango na mbote na Tomi Mkondolo obengi biso ekosala biso bien merci beaucoup bye.